Yaya tangu na esa kabino mawa ezali ngambu makambu mususu yebaka kosilisa yango yo moko nazali ko insister awa famille mikolo yo mundele asa timbela yango kala mais biso misusu tobali kotimbela yango kaka mikolo famille ezali constituée na papa na mama na bana famille restreinte toboyi te tokokipe famille élargie mais na ndenge moko boye papa fisto yo bandi kokabola te nayi kopeni yo mpo makambu lo okita très grave yaya tokei bongo na mboka France epai wapi mabe ekoti mwana mwasi jeune fille à l'époque na kombo ya Brigitte azalaki na problème ya koconcevoir abengisi nièce na ye yaya na âge ya 8 ans aadopte ye aye na ye na France mwana ya 8 ans wana à l'époque Brigitte azalaki na 23 25 ans alobi 25 ans. Mais plus tard, mwana o nièce na ye abotoli libala akomi mwasi ya mobali na ye na nzela ya griki en complicité na mama na leki na ye propre na yaya propre ya Brigitte ya makambo sana mokili lisolo ekopesa yo pasi ya kosakana te yango tokosola na ntongo ya lelo yaya tracasserie na niveau ya douane na Matadi déclarant moko akufi pona nini po asi asengaki mbongo epa client a déclaré biloko mbongo ezalaki autant kasi tango akei boye bamatisi prix bachange bamanifeste azongi lisusu aexplique client que non il faut obakisa mbongo client abakisi mbongo azonga boye emati ayebi te akoyebisa client nini lokola pe bato mosusu bakokaka bashoki te déclarant oyo akufi badéclarant baleli na Matadi l'état azali wapi baya kosunga badéclarant sino te bakosila mabe ekoti tokosola yango awa na émission ya lelo yete déclarant oyo akufi awa na MGT akufeli na facturation après avoir modifié dossier azobate alobela client nini akufi de image na tindelio wana siko balobe makor na morgue. Voilà, image yango wana bazoko makor ya déclarant na morgue. Bomoni hein, tokolakisa yango au sein de l'émission voilà ko déclarant ekei bongo na morgue. D'après le pasteur Paul Mukendi, ba voleurs ya régime Tshisekedi sont trop arrogants. Bazali kobanga te. À l'époque, Mobutu Kutu bato bana ko yiba, okomona mutu ayibi ake kobomba la quelque part, mais ce qui nous écœure dans le régime ya Tshisekedi, bato batali ko yiba, batali ko bomba mate, mi yibi mais bazo ko bima et puis arrogance ya kosakana te wana d'après le pasteur Paul Mukendi. Ce qui est un peu choquant avec notre régime, c'est que les voleurs sont arrogants. Les voleurs sont arrogants. Les voleurs sont vraiment arrogants. Ah bon? Ils sont voleurs, mais arrogants. Ça fait du temps de Mobutu, ils allaient même acheter une petite maison ailleurs pour se cacher qu'ils ont volé. Mais les voleurs du régime Tshisekedi ne se cachent pas. Ils sont arrogants. Voilà. Est-ce que c'est vrai que les voleurs du régime Tshisekedi sont arrogants? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, mesdames et messieurs. Voilà. Mbote Nabino, bandeko balandi ya Radio Lokole, télévision, bisika nyos tubuzwami. Merci na confiance, pe fidélité. Vous allez continuer à sa programme Oyo Radio Lokole, masolo et pas wapi chaque fois to kutanaka pona ko solo la makambo zali koleka na communauté na biso africaine. Mingi ya biso batu Oyo tolobaka lingala ngai komona ngai fiston Pelende tata ya Sedek. Voilà, partout vous allez ko na biso ya to sengi na yobo ko moko mbale ya liboso o s'abonner ya to s'abonner ko tous abonnés communauté oyo comme munene tous na besoin ya communauté comme munene tout na papa pembeni tout na maman est-ce que on s'abonne déjà ceux qui on s'abonne kitoko ceux qui on s'abonne te yo oyo babongo ko s'abonner et puis to partager yaya ceux qui ont partagé émission oyo esungi yote et ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala voilà. Yaya na ko betela solo o pona ko peni yo tango to baka mawa ezali ngambu ya ko sakana te batu ebele. Parce qu'il y a la volonté à aider, il y a sunga même famille, mais famille, ils ont payé à monnaie de singe. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Maï,
mawa mutu esui maya miso etangi ngai nana pesi lisolo o ye moko mama Brigitte papa Fisto lisolo o esalama ki tona zaki na nano balokola ba 30 ans moko boyi et bandek na ba 25 ba 23 24 25 ba 30 31 moko boyi lisolo o yeko salama pasi sika boyi na komi na plus de 50 ans papa Fisto na botité na vie na ngai est-ce que nzamba ko sala ngai grâce na salaki mabe ndenge na zwaki nièce na ngai mwana ya na ngai na ibaba beta lisolo sa ndenge nini yoka lisolo Mama Brigitte ayaki na poto to bandika ka wana Mama Brigitte ayaki na poto na âge moko ya mukie Papa Fisto na âge ya mukie ngala yaki na ngopoto na salaki na ezali pa na biso ezalaki na beau marché alors na beau marché et ko salaki na kozalaki na mobali na ngai tonton moko abandaki kosala kotanga jeune étudiant à l'époque aotanga musala oya pétrole na université ya Kinshasa atangi makambo ya pétrole seri wana bafungoli option ozo babenga oni département qui peut option soki ya faculté soki ya pétrole sikabo na université de Kinshasa atali be promotion ya liboso tango sili tout le monde a distingué qui asala ki yango malamu batindaki bango bakende kotanga na mikili ya mpoto bakendaki Russie asisi kuna compagnie moko à partir ya Russie ba mona zaki doué compagnie français o ya pétrole totaka ko bonango elf bon ça va tanga dengo alors ba tanga teme tanga elf la ruyeba ba eko zoyer ba akende ko sala bongo na France a comme na France abandi ko sala do surtout wana ça va donc ça a l'air très bien yé a comme na France mba moko déjà ya katuku bianza ta osala la compagnie ya munene pétrolière ba eko zoyer partir ya Russie. Il se fait que la roue l'a quitté 3 ans après kaka boye atindi mbongo wasali mariage kande ça n'a pas na biso wala tout ça va ngana yo kende poto papa fisa kana poto âge entre 23 la c'est entre 23 24 to 25 boye 23 23 24 moko to 25 boye na komi kuna boyebi après libala eloko ya liboso soki mo snambala balani esengaka esengo ke ba mona bongo bébé Papa Fisto degré Toluka bébé ngana yaki na soki a 23 ans. Soki 23 ans, 24 ans, 25 ans. Donc moi na ali ko yate. Le kola pe obal na ngali ngaki ngai mingi e bandi ko sala ngai mwa soni. E bandi ko sala ngai mwa soni. Mobali ye moko alobi siko to sa ndeni. Moi na pe aso yate bo moi na nzambe comme ta pesa ka bo promesse ate. Est-ce que vous allez moi na moko te o robengi sa ya quand même azaka na bisopo et pesa moi valeur na musala ke non mwana bazala mwana mukila kati ya ndaku donc yebika mama onde zalaka au lieu ngana kile kosala buzoba c'est une bonne chose mama Brigitte singa papa Fisto na solona na luka na famille na joie mwana ya na ngai propre comme on a Yasmine avait 8 ans tango na bengisi ya Yasmine azalaki na 8 ans tango Yasmine azalaki na 8 ans na Yasmine na ye ba déclarer mbala moko Yasmine abimi lokola mwana na ngai makambutu bazwi mikana so Yasmine akoma wevido ki mbala mo ba adopter française akoma na ndako wana to bokoli mwana Yasmine lokola mwana biso ngai mabote bandai ko yakaka te papa Fisto 10 ans après Yasmine yaki na 8 ans ngala zalaki na ba 25 ans ngai sala ngai 10 ans après na 35 ans Yasmine siko combien 10 ans après Yasmine a commis na 18 ans tangu Yasmine a commis na 18 ans na moni ka comportement ya Yasmine et bandi ko changer je ne comprenais pas ce qui mobali a outi musala ye Yasmine da servir mobali a commis beaucoup plus que sola mingi na Yasmine kengai ngala ça va ça problème te asa lokola mwana na ye aso mona normal ba komi na ba je moko ya kosaka te mobali abandi alingi susu ko sentir ngai te mobali alingi susu ko sentir ngai te na ebite bala ko mona ngai meme aso ko mona ngai mbwa aso mona ngai taba to ndere alingi susu ko sentir ngai te chose grave ba Fisto mobali a komi na niveau
abengani ngai na ndaku talaka nga ngai nazo bota te na comme lokola inutile mobali abengani ngai po atikala na Yasmine nièce oyo ngai oyo nazwaki na âge ya 8 ans 10 ans pas 18 ans pamba batangisi ekelasi nyonso tu wana mobali na ngai akomi mobali ya nièce na ngai mwana oyo ya 8 ans nayaki na ye babandi kobima na ye chose grave esili wana te papa Fiston baboti mwana liboso mobali na ngai aboti na Yasmine nièce na nga abote mwana liboso baboti mwana babandi kosala foyer papa Fiston nga nakomaki ntelantela na mikili en France kolde nakomaki ntelantela na mikili en France papa Fiston nabandi kolala libanda na âge ya 35 ans okokende pa ya moninga nini papa Fiston tango alobaka basi balala na libulu ya metro nga nalala na libulu ya metro nakoma shege omoni ngai boye kosekaka papa Fiston te bato na poto baza na makambo kondima te kosekaka nano bato ndenge wana te bato baza dépassé nakomaki dépassé elekisi nga mutu nakomi lokola mwa dek soko oboni kokomona mwa dekrake moko boye donc bato omonaka bafai na kwe mwa liboke moko ya bato bapapa bamama bazofana bajeune fille bazokomela basigarete yaya kokondanaka bango te oyo bamonaka oyebaka te papa Fiston akomi ndenge wana lokola shege likolo nango lokola mwa mutu ebouge ngai mwa ndambu so nalala na libulu ya metro mabe nakei na sokoli na batoilette publique wana papa Fiston nasali yango pendant des années koto oyo niasi na nga lolango loyo kita très grave na épargné makambo ya famille banaye koloba na épargné famille ndenge wana papa Fiston buleka âge oyo abenganaki ngai wana ntina ye kokokisa papa Fiston 50 ans libanda na bana âge ya 35 ans 50 ans libanda yango ene moko mona o ya na biso azaka na poto ya saka na poto osa eloko moko te ya est-ce qu'on vérifie état de santé ya on vérifie makambo ekomela ya kaka ne tofandaka wana papa Fiston na base ya metro wana doyoko kosa eza te okope mosala te do telantela pena kosaka te do nazalaki na doki papa Fiston naza na doki mais nakomi décraqué ozo comprendre te vie ke ndenge nini to mona yango to muto pena sala mukanda pena sala pena nkanda mais ayo sala te ndenge nini akomi décraqué nini nani yango aloki nani yango amodiri ye mokili oyo eza makambo ya mawa eza ngambo botilanga bajeme yoka lisolo ya epesinga mpasi lisolo oyo ntango bayeboti bana mibale wana baye kobota 3e mwana kaka jemima na mobali oyo ya ngai jour mo tofandi kaka bo esika tobande kolala na gare à train esika bashege moko soki bande pelisi moto bapaster kaka nde balekaka paster moko ade koleka wana abandi asoli na biso asambeli atei biso ekomaki lokola mwa habitude siko mingi ntango yaka nga nazalaka ebona kozala te siko jour moko boye paster wana avandi azokoteya makambo abanda ekoteya ateya passage oyo nakobosalaka yango jamais oyo Yezu alongolaki liboma ya mutu moko boye abikisi ye abwaki yango epai ya bangulu moi j'étais intéressant expliquez-moi mwandam na pusani atuni biso pasteur wa atuni ya en pleine région parisienne en France na Paris atuni biso nani yango azana problème awa moko na moko aloba problème oyo azana ngo ngana bandi ko expliquer pas Fiston na expliquer ka na ngai ndenge leka pasteur abi ezabo tozalaki mwa ebele wana pasteur azwa kaka ngai papa Fiston pasteur azwa ngai akenda na ngai na église oyo ya bango esika na ndima yeke nzambe azali ya solo histoire wana epesi pasteur pasi pasteur akendaka na église na bango efata tosambela ya kosaka te donc nazobimisa solo elamba eza te omoni nga mpena boye eshege délinquant me na kisasa bayebi ke ya na biso mwana mikili me akoma na eshege na poto bamama mosi église wana bayokelinga ma congolaise bapesinga maliputa kosambela oyo tosambeli oyo baba biso tosambela jeune nakota jeune ya 3 jours na ye nga jeune na oyo bilangelo monte parce na lala banda na poto na lala na banzala tosambela papa Fiston na comprenaki te namoni kaka
lokola nazomona sikoyo mulili oka mutu moko ye atienga liboko boye c'est comme ça longolinga boye na mo lokola loki balongolinga lamba moko ya mwindu na kati ya misu na kati na ngai nzoka na kia okweya wana ndi ba esenga oza kia okweya tona na muki boye na comprendre te na oki pepele esprit na nga ezongi normal pendant ce temps yaya Nzamba akosalaka pas prophète te akosalaka pas pasteur te intercesseuse ser moka ala kiwana alors Nzamba atali cette situation oyo ngai vous savez ce qui s'est passé yaya mukili na makambo mukili na makambo yaya pasi na mukili nzoka tangu jemima ayaki na poto tangu akokisi 18 ans Jemima ba adopta qui est akomaki lokola mwana ya mama Brigitte Kotoyo mais a continué ko soana mama na bango a kotisi idéologie yaya au moment na bisi yoke famille komaka famille restreinte yo aussi ba adopter ko s'adapter na comportement ya Kotoyo azo soana na mama na bango ici mama leki na ko azo bota pété tout ça na monde akai sala kasi dibala ape ko koma ya yote au lieu kutu mobali akende kobotela mwasi mususu tika ya mwezo sala osimbi pona nini oasa kuna oli akende kobotela mwasi mususu pona nini yo kobota te na kosala ndenge nini mama na kosala ndenge nini mama na bango atindela ye produit moko boy atindela ye bichebe abi oyo otia na biloko ya papa na bino soko le yom ale yango okomona makambo ko sala c'est ainsi que asala ndengo wana yango wana mobala komona jemima yango wana mama Brigitte lokola mbwa lokola nyau lokola soki nina ngo wana eza boye mutu azoki mwana na ye pour sauver est-ce que mama oyo mama kulutu quel motema mabe mawe ndeko na yo elle pouvait aller na orphelinat moko na poto la France a adopté moi. Elle pouvait prendre quelqu'un d'autre. Elle pouvait prendre moi ya ndeko na musema zui moi oya yo akena poto adopter lokola moi na yo. Moi na wana inga ko ta université. Alinga ko bala mbala mususu. Alinga ko sunga yo kaka mobali oya ya ndeko na yo pona zaki na mutaka tukubianza. Nzoka mobali wana bazwaki ye na kisi. Yaya tangu ngai Kotoyo papa mister wana sita ko 50 ans. Bon, on a le langlo qui est très grave pendant la bala misato. Tant moi la mona balo ngana voix luana ya mwinde longi, nzoka mobali pe kuna asutuki. Wala yempo. Je suppose la kindengo wana. Mobali kuna asutuki. Azo comprendre te, yepe kuna abandi kotuna. Wana bien sûr. Tant ayo kutana mobali na mobali betele ndengo wana. Mobali abandi kotuna chikoyo jemima. Oh, mais yo oui ça va toi adopter qui osa awa bon moi c'est nanga azali wapi Brigitte wapi mais Brigitte moi c'est nanga azali wapi bana oyo baza bana na bote bango na nani onanga na yo na ndenge nini toi ce n'est pas la fille qu'on avait adoptée à 8 ans et comme ndenge nini ngato bota na yo yaya kisi mse bungi saka mutu yango wana mwasi ya libala zalaka mutu ya losambo ya po losambo efutaka ya losambo epolaka te o tiaka mabolongo chaque fois osambelaka po la de yo c'est très compliqué yaya okoyeba te okomona papa mikola ko mutu likolo abouche bo yaya tiaka mabolongo na se oyebite qu'est-ce qui se passe est-ce que komi to soli pembe tia ba j'aime ya telanga ba j'aime partager mission ya. Alors, papa oyo, mobali ya mama Brigitte, abanda koluka mwasi na ye. Abanda koluka mwasi na ye. Kaka sango ndenge pantana ya kote ba Congolais bunga makate. Papa fisto église wana, ezalaki église ba Congolais te. Ezalaki église ya mboka mususu, mais ba africain kaka. Tango na komi pe kola asiko d'église, na bandi ko se rétablir, na komi ko sala poste d'église muke sangwe kei. Ngara wali ko sa mobali na ngai, ezali kombo intel, wala papa pe ka mbongo akosaka na te. Papa pe akoli à l'époque, donc de talanga na komi na 50 ans, ya komi na ba 60 déjà ça to koli. Atika ki na 2 ans pas à pension ya. Sangonde ke na ka sangwe ko kende
ke ba so mobali nanga mwasi na yo akoma na église moya batakingani kuna mobali nanga aya koluka ngai papa Fisto tango papa amonaka to monana boye degré to yambana c'est comme si to bungana kala to bandi kolela biso nyoso tu wana nangana papa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ainsi que le pasteur à côté de son bureau, le pasteur a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Et ça qui complicité. Complicité, il y a Jemima, moi la obra docteur qui y a maman. C'est vrai Jemima. Oui oui que papa a joué téléphone quand voilà a benga Jemima. Jemima osa il y a quand adresse a PC adresse quand on est à songolo parala. A combien d'adresse? Tant a combien d'adresse voilà. Jemima, yo comme all ba. D'ailleurs, Jemima a joué des motos kuna, on va retourner hier, to boss na ondenge nini, comment ça s'est passé? Le marbese bebaki déjà. Makambwese bebaki déjà. Kotoyo batuni Jemima. Jemima a avoué oh ndenge na esibino que oui mama asekinga ndenge wana ndenge tantina wabota te ole mobali na kezo moi c'est sous libanda mbongo fotikela kana famille c'est pourquoi après ça atinda ngai loko moko boy atinda ki on a intermédiaire nini par les moyens de quelqu'un mutraki la France na Kinshasa azo ya France apesi ya kezo atela e poussière ya atela e poussière sala ka attention ça recherche fait ya ngo mobali na ola kati ya ndako yo moko servaka ye kotikela ka ndekote kotikela ka mutu msute yo moko servaka mbanda est-ce que komi bilamba mobali na sokola ka yango yo moko ono na mwana musala nani ba sokola bla mobali ya sala ka attention est-ce que komi dans lisolo Jemima ezande boy papa Fisto mobali nanga abenga na Jemima abimisa Jemima abenga mbila le col appelé Jemima avec des nationalité française abimi kaka libanda bana batikali ngape déjà 50 ans plus de 50 ans na habité la robot à Soussou papa Fisto t'as la miracle chose grave na habité comment ça s'est passé pour le retour à l'expédition côté kuna na Kinshasa te verra non grande sœur na ngawana monsieur Koufaye molili na habité ekufaki ndenge ne miracle nini tango balongola ngai na sandaki balongola ngai elamba ya mwini na longi wana est-ce que ekele ko sipaye to ndenge nini grande sœur na ngai akoma aveugle ya tala ba famille autre na okota makambu ya famille sana makambu ya marque na marque ya epesi ngai mutu ko so solo oyo sikabwe na zonga na ndako nanga mais na kimama na âge 50 ans bana wana na jiba onga lokola bana oya ngai siko Jemima a commis une telantela ba Fisto comment na Jemima a koma akoti na baro mabe akoti na baro mabe na kopia comme ya mboka te mais comment na Jemima a comment na fille millier fille ba boître ka ndengo wana a ko na ite so azofa na biko ba singano azofa soki ndako na ndaka ba da boko mais azape na TikTok ko munoko ala TikTok ko loba yango ba Fisto pes te akabatu yebisa batu basala ka attention na ba film sur TikTok wana okomona mutu na TikTok azoko finga ba bêtise azoko loba makambu ya mabe vina yo ko yeba te via YouTube ce sont des fils et filles du diable est-ce que komi ce n'est pas n'importe qui oyo kotala rala na TikTok oh YouTube oh Facebook oh tala abonner surtout sala ka attention parce que là dehors c'est très compliqué tala lisolo oyo to bombela kiyo na tongo ya lelo ya ngoyo pona Jemima na mama na biso Brigitte est-ce que te yote maweza ngambo yango na yebisa ka chaque fois ya okoki ko sala na mutema malamu ya kosunga mutu to muninga oza shuke ndenge to ninga muninga wana ndengo osepea na ye eza ndenge ya osepea na yo yo ko sala mutema malamu ya ko sala mutema wana yo est-ce que komi okomi c'est que bien voilà. Donc les Bamako na Congo central précisément na ba port ya Matadi port ya mso za port ya banana mso ya banana na ba port ga kuna na Matadi ba déclarant ba leli tracasserie le qui ba sengi na ba kondi ya mboka botela makambo ba déclarer ya makambo ya ba port ya Matadi d'ailleurs ba teka port ya Matadi ba teka une grande partie to lobaki yango ba ki on a travaillé ko lela awa na radio le coller to l'accès yango na éviter suka ndenge ni to na to sa ba investigation ba déclarant ba sali batu oyo ba sungaka otini mutu na utina poto ba marchandise yeba ko ba sa ba aide douanière aide na douane
bako faciliter yo bango ba expert que non pour na ko lelo ko boye il faut que ça la boye il faut que ça la boye ba faciliter ka déclarant ça de mutu malamu ko faciliter kasi na éviter qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays niveau ya corruption ba ko na ngo ya ndimela ngai ils ont pesa mutu ko soit déclarant oyo akufi nini asala ki la client na ye ba pesa ki marchandise à déclarer yango ba pesi manifeste tango ke ayebisi client na ye non o ndenge zali awa ye wana kufi bon dia wala eke morgue ibembeke morgue wala ba kena corps na morgue ba yebisi o bon ndenge zali awa donc ndenge zali wana yo okofuta autant akei pe asali ba calcul na ye na oya ko gagner du colo ayebisi client que non mbongo yali autant il faut futa les mbongo zali autant ça va azui bongo wana pesi déclarant oyo déclarant que ne kuna o ba changer manifeste te eza sous montant wana te ekoyi montant intel ya nani yango atiaka ba montant ba sakasi ils ont payé ça passe déclarant oyo azongi lisusu pa client ke kolakisa ye bakela bemela morgue aki kolakisa ye abino omondi ba changer au futa sous montant te il faut futa montant intel montant intel nandenge nini to kola ida ote il faut futa ba sakaka client ja alokoli mbongo abakisi lisusu akoma kuna susu ote échanger et sous montant et mati lisusu palpitation sur déclarant oyo tension matiye a éviter akolobanini bakomonda ye lokola muyibi parce que ça va banaka na moko osala bien soko escroquer butu moko atanga okela sango wana za escroquer ba sala boy réputation et baby atali be réputation na ye beba deux fois déjà azongi les clients azonga subuye akosuka nini a éviter akoki ko supporter choc wana te ye wana moni bakele na morgue mbala moko tension simba ye wana bakele bebe na morgue omoni akele bebe na morgue akufi akwei apike crise akufi pona nini likola ba surfacturation il y a encore beaucoup à revoir dans mboka na biso toujours tala makamwa toujours tala kama ozali ba futilité et pe simbilinga tout go soit ya ko sakala te yoka explication nende ko expliquer comment est-ce que déclarant oyo akufi tout ensemble. Bonjour groupe. Ngai ndeko na bino prince déclarant Matadi. Vraiment bandeko, vraiment soki to telemité bitoko sila ko kufa ba déclarant la situation tozana ngona Congo central parce que ça ne va pas douane les autres tungisa biso na niveau moko ya ko sakana te. Vraiment to telema to kufa boete toko sila biso ba déclarant na Matadi. Ça ne va pas douane les autres changer du jour au jour. To vanda na biso to lobakate ata kutu ba naïf yango ti wapi to telema bandeko. Totalement, si vous avez une explication, vous avez expliqué comment c'est fait que ndenge ndeko oyo déclarant a Koufi a expliqué en gros noir sur blanc tout landa explication là. Yete déclarant oyo Koufi wana MGT a Koufeli na facturation. Après avoir modifié le dossier, à se battre à lever la clientine à Koufi. L'image n'a tindelio wana siko balo be makor na morgue. Et puis si passe car on a expliqué nous sur facturation. Mais ça qui offre ta monter un tel. A que boy ba changer monter un tel ti tension, paiement, palpitation. Pour la ça musa na ye ndeko ya Koufi ba ko zubuta eloko oyo. Est-ce qu'il y a pas moyen de faire un guichet unique oyo muta fouti à dédouaner? Croyez-vous que quand la République démocratique du Congo doit les alaka partout, doit les grosses tracasseries? Et grosse tracasserie dès comme non, il y a un coup faboué pour se payer la montée. Donc, au nom de toute l'équipe de la radio locale, nous présentons tous nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre et disparu, mais aussi à tous les douaniers de Matadi. Voilà. Tous les voleurs du régime Tshisekedi sont arrogants. Le régime Tshisekedi a encore échoué. Et voilà, d'après le pasteur Paul Mukendi. Paul Mukendi degré à Mouyibi oyo tomo ya tango Tshisekedi tomona yango na noboyete. Batu bazoko yiba
lokola bazo respirer bayibi et puis likolo nango très arrogant batu bakomi na arrogance akosakana te atatanga Mobutu ezalaki boye te ngana lobi yango boye ngana lobi yango te Paul Mukendi pasteur yokai. Ce qui est un peu choquant avec notre régime, c'est que les voleurs sont arrogants. Les voleurs sont arrogants. Les voleurs sont vraiment arrogants. Ah bon? Ils sont voleurs, mais arrogants. Ça fait du temps de Mobutu, ils allaient même acheter une petite maison ailleurs pour se cacher qu'ils ont volé. Mais le voleur du régime Tshisekedi ne se cache pas. Ils sont arrogants. Alors qu'on pose la question à tous ces bandits en cravate, comment est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils possèdent aujourd'hui avant d'entrer? Parce qu'on les connaît. Avant d'entrer en fonction, qu'est-ce qu'ils avaient? Et après, qu'est-ce qu'ils ont? Venir nous parler devant les caméras, regardez, bon, il y a ceci, moi, je ne suis pas là, tout ça, et ainsi de suite. Bon, où est-ce que tu as acquis ta fortune? C'est ça, cette arrogance-là. Et je pense que, bon, on est déçu de la gestion de l'UDPS. On ne pensait pas que... Ah bon? Ah, on est déçu. Franchement, moi, personnellement, je suis déçu. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire sous l'UDPS. Ils ont vendu des rêves aux Congolais. Et là, le président peut sauver le meuble. Parce que les peuples, maintenant, n'ont confiance au président. Malgré tous les détournements, les vols, les scandales. Le peuple lui donne maintenant... Le peuple juste a une confiance dernière qu'au confiance, président. parce qu'on Quel sait- peuple? on se dit, est-ce qu'il peut agir? Maintenant, si le président n'agit pas et fait semblant, comme d'habitude, en nous disant, nous avons une justice malade, nous avons ceci. Si le président sait que nous avons une justice malade, pourquoi il n'agit pas? Pourquoi autour de lui, Mais il les doit gens... dire comment? Parce que le président est respectueux de la loi. Non, Il ne non. Voilà. Ça, c'était le pasteur Paul Mukendi. Il s'appelle le Mora Lobi. Wana Lobi. Il est dessus à pouvoir. Il y a IDPS. Le pouvoir a été vendu. Il fallait pas contrôler. Il fallait pas mutu oyo. Avant, on soit poste dans l'État. Avant, il y a un salaki na nini. Tango bimi comme na nini. Et ça ne doit pas être seulement pour une certaine catégorie. Même au sommet de l'État. Au salaki na nini. Avant que Mawana, si quand on komi na nini. Le pays va mal. Le pays va mal. Croyez-vous que si le pays avançait très bien, si toutes les choses allaient très bien, les gens allaient regretter Kabila? Est-ce que Kabila allait avoir le courage, il y a la force de faire ce qu'il est en train de faire là? Kabila allait avoir le courage, il y a le même discours à Rwanda. Qui est celui qui a donné les béquilles à Kabila? Question mark. Le pays va mal. Tout l'embi passe. On s'arrête ici, mesdames et messieurs, pour notre première session. Je crois que vous l'avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce n'était pas prévu que première session d'émission est à la boîte, mais la technique a ses caprices. Alors, l'émission qui était prévue tout à l'heure là, les matins, et salut-moi, retard mouké, Bouklandeyango, dans la deuxième session, dans 14h. Et si les dieux nous prêtent vie et si on a le temps, on va aller pour la troisième session mokolo ya lelo. Yo muto na biso ya so na biso ko pesa benga biso ko pesa biso na biso ko bengi biso ozi biso te komi tungisa mate tikela biso audio ya lisolo to ko beta yango kaka ndenge olingi to beta yango. Soko to tanga kombo to ko tanga kombo. Soki po boyi to tanga kombo te to ko tanga kombo te. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.